Mama Tola. Yes. Boni. Oui, ça va très bien, MS. Vous avez une honte? Naza, non, on la semaine prochaine, mais tous en a pour toi. Tous en a. Comme on fait tout ça, non, tout ça, donc tous en a. Pourtant, où me lié tout? On met maintenant 10 jours. T'es quand c'est un euro en gunda. Non, moi, on a mis tout l'élite. On dirait apparemment, Sarah. Tout où me lié? Na sali ka 10 jours. Non, on a aussi 10 jours. On a ça 10 jours qu'on a que des cookies 10. Naza nan. Sarah pour 10 jours pour na mamo boye privé. Mais epexi matière té. Est-ce que mbongo neti Sarah boye na poto? Oso midinda kozwa moi. MS na la vie privée. Ah, mais ma vie privée non na mo ata to mo lukato ko na kati. Pour les gens te voient comme ça, bon on aura Sarah Tola. Sarah Tola on vend la na TikTok, avant de na YouTube, azo pesa ba tout ba matière même Sarah Tola, femme d'affaires, Sarah Tola on paye ba plein. Sarah Tola, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est la point linga kana le ba mabe ya baninga. Oh, ça nga to bi mama mabe déjà. Mais kasi on a vu ça on est sa vie privée na ngana alora bato te ke wa ko sa na internet. Na sombi ndaku mendaka ofutela. Na alora bato te ke amona ya za ova na ndaku moko garage soni bato bafingie aka sisu ndaku mso ofutela. Asalisi mwa feti na yemo ba kongoli bambongo aka zo ndaku ne mso ofutela. Amebla nga na internet ndako esili. Te ngana bongo te. Ngana bongo te papa. Mais comment tu fais? Nous avons une maîtrise bongo malgré marambo tozanango malgré bio tosalara. Mais tu es calme, tu parles pas de ça. Nalobela te parce que na koli na via bien. Ça c'est aussi un autre. Papa botinga aza kombo. Ngana naza na bakiselo hotel. Na kuti kombo de ya famille vanda. Ba yaya ba vanisa ba kombo. Ngapeleki na yo sa pe kombo ngo na marque nanga. Donc na mwana na zo ke classe na voiture. Na école kumba na aja muke chauffeur aza ki otika biso na école à l'époque comme on est vieux souki akufa. Ngana zara so to komi na nzela na petit frère nanga o alandinga poupon. So to komi na nzela to kabele mbongo asimbisi biso volant. Chauffeur? Oui. Ah oui, tu as bien volant deuxième CO. Ngana kumba na deuxième CO. Je crois poupon qui na ba 5e ou 6e primaire. Waouh. Asimbisa biso volant. Oui, so batindi place mo boye. To komi place yango to ça l'échange. Ah mais bino. Ayi ke cop de chango. Bah to laisse kete ya. Bana boss. Donc nakola bien. OK. Nakola na otanga carton mbongo. Oh. Carton mbongo ko batu baebi to la bengazi batu baebi. OK. Papa biso andera ozala na kati ya politique, c'est un grand commerçant reconnu. Nambandaka reconnu je te dis. Biso oteka ba 3000 sacs à farine. Ah ouais? Na journée moko. Skombongo ana nyoso yaka na ba carton ba gaya. Tiko sala bo. Ngam na otanga ngo. Oui, ba vanta biso wana to otanga la. To kanga ba brique na ba na sima mbongo kala, na lia mbongo kala na bando na mbongo ebele ko simba. Na simba ngo chebiso. Po ngana bando iba père pe mbongo. Oyiba oui, nga iba. Ah yeba le pe ku te encore mbongo ebele. Ah yeba te. Oyibi ba brique pe na mbongo bo esko ya mbongo à l'époque so na yibi na ke futela bana classe na mso Minerval. Obana okabela ba tout déjà à l'époque. Oui. Ozo futela bana na classe. Na yibi mbongo bongo. Ah ouais? Na bima na ngo na ke na ngo école na futeli ba master na nga o na mo ande ba benga na bango Minerval na futeli ba. Waouh! Ouais. Quelle solidarité! Wana mda témoignage na nga na yebisa ya solo. Ah ouais. Nga na yiba pe na mbongo. Bon, wana yaki nga mo te biso tuto yiba na biso papa mbongo. Mbongo nga o legebele. Ah ouais ouais. Ya chamba mo bimba mbongo ba carton. Tiko sala boy. Mais je te dis. Ah ouais. Mais batu ba yebi mam na lo bakeza. Mais non Sarah Tola, quand tu nous parles de tout ça, na vie collé là lango. Aujourd'hui, tu te retrouves deux fois dans certaines disputes. Naba désordre mususu na réseaux sociaux, ça te ridiculise pas. Yo mo vandi bomoni ke et le go déranger na parcours. Ben papa nanga pas comme akomi lelo asa na histoire. Histoire. Légende nyonso sans histoire a légende te. OK. Mutu nyonso ana histoire, même bakonza mboka na biso kaka histoire moko pasisa wana alekaka asalaka zongisaka tala place akomi. OK. Légende nyonso ana histoire. Donc ngala benga réseaux sociaux eza cop nanga pe nzamba tia na destin nanga. Mais est-ce que ya rappelle ko distraire ba tout ça to là un moment donné? Parce que yo za ba maram na net to so labo. Moi vite fait ba to tika na analyse na matière. Mettons to kota kuna yo ke ba maram na o bandi cop. Moi te no bete le solo pour na ka le solo moi genre
Non, non, yo tala lobby na okende. Viens nga Bruno Makubungu fallait to kene lelo. La photo que na viens nga lelo na season ya. Na season to que ta parler mo kuna. Mais peut sika temps et peut citer. Mais to que na biso parce que to ela une cop. Ah to ela une cop. D'accord. Donc nga na sala déjà ngoti na ya rapport to bato ba take pourtant ko sani. On a yo sama nanga. And d'ailleurs nango bordir pe ezanga te. Neti boye na ye lelo poto na petite sœur nanga Biralo VIP international. Mais bato ba éviter que Sarah to la ena Biralo VIP international ba na poto. Vous comprenez? Est-ce que c'est important na obéti là-bas? OK. Mais comment nango vie privée? Vie privée to bombi kasi. Ouais. Mais vie privée ya yo lingi ba betete, mais ya sera bato. Ozui ozo poser en na réseaux sociaux. Si on a lingi na beta te pona na beta te pona pesa bato accès ba sa analyse. D'accord. Si ko tama ya ye na ngoye moko to beta. Attends ko komboto bimisi. Tama ya na ngo. Tama va na calme ma ye na ye mo memi vi na yo bi ke ba tama oyo. Ça va. Tama John wana fosa mbela mangasi. Moi je vis certaines vidéos oyo mobile ya sœur na biso Tama azobina mais danse moko un peu compliqué. Danse moko un peu compliqué. Ambianceur. Tout le monde a maraba John. Tamar, toi tu avais fait certaines investigations. Certes, Tamar a eu la vision d'un témoignage de l'église qui a bota. Est-ce que avouer que moi na kufa? Bon, avouer parce que tu le loba tu vas bien na moi na fudu. Na azana émission mo ta leka loba to alela. Et ndamba ya pesa ki ndamba zu. Ya ba chrétien ya bongo. C'est Dieu qui donne. Vous comprenez? Et en place mo ta lela ndamba pesa ki ndamba zu. Donc tout le monde a Tamar dans ses œuvres. Tamar ndamba fakola et Tamar ba témoignage, Tamar rôle ba ki mo na kufa. Mais est-ce que moi na ngopela le soki Tamar rôle ba ki mo na wana kufa. Et comme il passe donne dimage mo na existe. Aucun sou plus loin que exister. Papa, moi je travaille. On parle de quelque chose qui est ma salaire donne de l'argent. Moi je dois pas pour ça. On n'a jamais dit. Toi tu ne sais pas que tant ba ko mona mutan mu donc de kobota. C'est-à-dire que ça là qui n'a jamais pas ken de kobota. Voilà ma faute. Ya zeng meza ke. Mais Niki, mais toi tu penses que dans mon bal, il y a un avantage. apesa mbongo ba visa apesa mbongo biloko nyonso akima chilelo mais nayambaki na live nayambaki écouter que na benge to yokana nazaki en plein live ya osenga nga matanga kuna oboyo matenga biyo ngo mata bondiro ngo bomela bato no ba moto ba pasteur ti bato insiste matisa ende na yo matai abeteli biso histoire oyo epapisi bango conseil. Mais ceux qui va passer, bah on va remettre plus sur OK pas. C'est que tout OK. Il fait. OK. Et tout le monde sert la vision de Tamar il y a actif pour ça la live, la de la carte. Parce que bah nous baga zam batanta il faut voir la kimia ba 5 de la vision pas tata. Apparemment ba on 5 de la yo. Pas moto pas fait. Moto wana Tama etumba yo esiki so eloyi etumba munoka mobali na yo bamoto wana bazotinda ouais parce que eza buzoba ya buzoba ata pasteur moko te asa leka na au-delà ya bainsulte ya réseaux sociaux asama yango soi-disant pasteur comment yo kotenir bapropos bana bato babele bana bayo sani mutu asaleli émission loba na kombo na ye ekotitina bana bana na bango babela bazwa baquatre bazwa bainfection tala Tama soki yo jona ayeli yo bainfection okanisa te bato nyonso bazwaka bainfection ya ma chérie ben oui soki jona yo ayeli yo bainfection mutu nyonso mpo mutu aza na facilité ya oloba infection seke ye moko abelaka mpo papo Tama okwanzaka
Ça là l'examen à pour. Moi j'avais eu quelqu'un au téléphone après mission de Salaki. Avant d'en Afrique ici. Avec un avocat, c'est vite fait que certainement à Botate, le côté, nous je crois, papa les petits à Mobane. Après les langues, on va changer vers ça. Même ça m'a été marrant dans le web, vous avez dit dans le web bien été mais ta marque a été après ça. Mais Joanna Benangana yo na restaurant. Oui. Si je ne me trompe pas. Un restaurant. ACK vient à Viso Golf Zone. Zone. En passant, en tout cas, les 15 février, rendez-vous est à Moko. Les 15 février, rendez-vous est à Moko dans l'arène à Grand Paris. Son Excellence Ndia Mamakanda Weranson va prester. Les Congolais tout. Les Weransonic, les Wengemen, les Warriors, les Gaulois, les villageois, les Spiritas. Quand tu te retrouves dans la culture congolaise, tous les Pelé, tous Sangana, tous les Bendele, les drapeaux na biso ya Congo, les gens na biso mukabeta arena Grand Paris. Donc tous ala wana tous somba ba billet, ba bisalu wana ba africain ba beta raté. Mais tous une moko ya africain, azo dévierger ngona komba Weranson. Pourquoi pas tout ça maboko? Fallait beta ki to chaki maboko. Frère abeta ito chaki maboko, batutu abeta to cha maboko et pas les gens nouer rançon ça bien nous la moi ekeke. Après 14 ans. Après 14 ans et que bien yanga de na wengeme na mabisa. Babisa to uta oni musika to mer. To sala de baswa. Ya to moni père a communauté kolemba. Ah, warrior na mutu na makolo gauloise. Vous comprenez? Mais Kolo makabaso bel makamna. Ete na nyonso bena to uta wenge. Ya nana ba repo ngana kenda na okesa mutu te kolela. Wenge bina o uta bina chiki boye. Ozali ana bodi na kati. Kongole uniforme ni koloko ti bodi na sac, okoti uniforme na sac, otika na bodi. Okoti. Zo comprendre. Donc to uta bina ba wenge mais ya kala. Lelo to koli ba warrior na mutu. Makolo gauloise. Donc tous à la wana biso nyonso tout. Pour le coup mboka, tous à la wana tous souvenir de ça. Arrivé à Corps il y a 7 millions de moni moi et tikenga na kati famille déjà ba nous discuter en plein. Bon. Quand à Séguin et si venant en plein tout pour l'actualité c'est donné parce qu'on a pas levé la question de sauter. Après Marana, Kenya, Batusi Bazara, mais content pour lui Bachamina. Ah ouais. Batusi Bazara, mais content. Ça que ça là. On a plein de choses à faire. On peut faire à Kishasa. On y va matanga basta, les Arabes à Bongo. Ah ouais, les Arabes, moi ça la voyait, et ça la voyait, ils ont abonné toutefois. Déjà accueilli, c'est un million maniata, Moutomala, accueilli. Nde balobaka mutu so akufi asalaka ba bien te ngapna na yebi sege kana ba bien mutu aza na émission sege bordira aye nango mutu aza na makambo sege azaka na ranking na mutu X aye nango mais o nga na yebi po na garçon wana c'est un bon monsieur. Sege Mignon Maniata c'est vraiment un bon monsieur et pour maintenant mais si yo aussi là entrepreneur pour la bande de jeune fille ba maman monsieur on a tenu soki balobi opesa bandeko mosusu conseil na 2019 atiti lifeza nini te naa na conseil te naa na conseil apesa bato te sauf que na opesa conseil ka na Benita nayebeke ya kota Benita na opesa conseil ka na Benita achange numéro ya telefone asikoyo ya bato tu ayebaka abanda 2025 na bato déception bato balingi ete oui. Mutu na viso so comprendre que omoni mutu aza l'étoile, mutu aza leader, mutu aza na aura ba combattre ye. Mutu abongo kozanga na ba camarades. Parce que mutu ana koza camarade non mais ako trahir yo anytime pona aura na. Donc il faut mingi kozala yo moko. Kosola la batu mineza mazanga na batu. Que moi bonjour no bonne nini. Oza bien nde chiko. Na ina sala émission to benga na benga na biso. Mais que au ça niveau qui camarade Benita comme ça wana ni rapenda na besoin kozana ba a changer vision a changer vision mona makambo a sécurer batu tout na carnet d'adresse na
asala numéro asika bandami na ye asika aluka bana mobali na ye aluka bana papa nsa asenga bango pardon aluka famille papa nsa asenga bango pardon abandela vi na ye ya zero bakomba mosusu na vi fo kondimaka kopola nga na polaka nandimi nga na poli nabimi na ngai yuma mekeba nde nazongi nsima munduki oyo na obeta na suka moto akokanga ngo ozala te epui ntango na omata moto akokitisa nga ozala te donc nde balobaka rikile pour mieux soke elakisaka bakomba mosusu fo pola siko répondre belle famille na yo wana ex belle famille na yo mobali wana aza insensé na famille na ye bainsensé oui donc tika korépondre ye oso okotaki na erreur assume baerreur na osalaki assume bétise osalaki assume buzoba na yo tika bango bagani andima vraiment beaucoup l'avenir nous donnera je comprends merci beaucoup Sarato la tozo tangi pe bato batali en tout cas bato kotalinga message oyo boko retenir eza kaka ke bolunga mbongo na ndenge ya solo botika matalaka moni petite sœur na nga auti chine aye Panam osala cop merci ya yene matalana te o nake na libende te aye na marchandise ntango azonga cheye na chine azonga prêtresse Sarato la aye na Paris na ye cop na ye nanga cop nga na ye nanga cop yaya nga na ye nanga cop nga na ye naloka bango te bayaka kokosa bango na batevi wana so bakati kaka kamera milelo na milelo réel ebandi kolela vireel ebandi ero osona na moto ana problème makasi banke mara na poto banda eza Saratola moto aka na poto wana paypal te tolobani tosona aza na carte bancaire c'est quoi ça c'est quoi ça quel délire mais ils sont en train de délirer viralo vip international malinde ezobetela maboko donc moto aza na mikili wana na baproblème carte bancaire donc asala o trafic mo na banke yebi ye na te banke na yebi ye siko moto wana na vraimen banke yebi te abibaka no na western passeport ka fakizwa nga aza awa bato baotindelanga mbongo na bariba mais ye siko abibaka na western passeport ya agence merci beaucoup abata kolobaloba mingi tomoni moto oyo akomikumisa mingi na koloba mingi moto aza nango emonanaka na baanti moto wana mokanda akovanda okapi na poto te bandovanda girafe doki eza nga na wana na doki te mais pempempe siko doki eza nga na obunda wana na visa yo wana doki ovandi kaka okafrika mais ça dépend de vision même so okende kuna okesala nisala okende wapaka esala nini yo oza na bacope na yo msu ya na bacope moko na yo atuni bato tu bakendaka Kinshasa bakendaka kaka koza lelo te mosu bakendaka ota ya famille ça fait tant mosu 2 ans 10 ans 15 ans 16 ans non namona famille na ngai te na te otala motu mosusu mpa ozonga mboka na ngai kaka mboka na ngai na pe tata bato tu bokwaka ebele mosusu bayaka na Kinshasa ti ndeni ata jour moko tokoyanake mariage ya mama x obwaka pe mama x asali conférence ezo ata avion yaka totala na suka filme boye Amani Chika bimeli Côte d'Ivoire mankiona Tamara bebisi bato wana bamankiona Tamara ya level mankiona level so moninga mtosa mankiona level Tamara. Merci beaucoup Saratola. Merci na bato to batali biso ba remerciement de papa. En tout cas, na remercier grand frère nanga. Ino ma na ba eko bana. C'est sûr. Grand merci. Na ba ipenda primo donc rien à dire. Grand merci bien la petite sœur nanga assistante nae. Iralo VIP international. Un grand merci na papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur. Papa Diego Milito. Un grand merci à mes enfants, un grand merci na yo MS. Merci beaucoup. Un grand merci na couple Machab. Un grand merci na couple Machab. Un grand merci na
couple Caméré, l'excellence Vital Caméré, na maman Amida Chatir. Un grand merci à Nathalie Bumba. Nathalie Bumba Nguesso. Un grand merci à yo, un grand merci à Marlène Tessa. Un grand merci à Laure Zoya. Un grand merci à ma meilleure fan. Ah, na édition. Un grand merci à Solo Couture. Laure Zoya, un grand merci. Un grand merci à Beto Cosmétique. Ma partenaire nanga officiel. Un grand merci à Fondation Saratola. Un grand merci à Nani Susu, Golf Kizola, oh Golf Kizola, Babi Mikolo, Nakolia, Nakomela, na ACK chez Golf Kizola, le grand producteur, coproducteur, il y a concert, il y a bien l'émission Yamawer Elson, une émission incroyable. En tout cas, un grand merci à ma meilleure fan, un grand merci à Amelia Mweba, la privée de Orlando Domingos, voilà qu'on a pas mis dans le plus qu'elle. Un grand merci à Bâtiment Studio Bungama et Baron Abosani au début de la liberté. Merci beaucoup à Sarah Tola. Merci beaucoup, c'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur le M, le S. Christian qui est à la Turquie, mon frère, un grand merci à toi. Au sentir Mango, Christian qui a organisé en haut. Ah ouais. Donc un grand merci à Eli Kitenge. Merci beaucoup. Mère Boss, un grand merci à toi, la Gauloise. Merci beaucoup Sarah Tola. Merci na batu nyonso bala biso. Na bwaki Prino. Na bwaki Prino. Mon frère et ami. Rien à dire. Je salue tout le monde, je salue Batoto Batali biso. Tom na suka émission na biso. 2025, nous allons continuer dans la mois de janvier. La meilleure Nana Ketchup Bafana. Maman Nana Ketchup Bafana. Faire regarder la merveille. Cyprien Anzolo, Coco Dulasso, Anzolo Sken. Voilà, grand frère privé. Merci beaucoup à tout Batali Biso. Mon vieux Eddie Badiata, Diatilo, Motema.